beaucoup, bandeko journaliste, ndenge bino moko boti komona. Ngai Madame Patricia Makuma, nazali bongo développeur et nazali bongo ambassadrice ya Kinshasa ezobonga et présidente ya DBL Ezali Dynamique Bumba Lubaki, structure d'accompagnement pour l'éveil des consciences ya bakinois. Moussa na biso ndenge boti komona awa ezali pona ko sensibiliser pe ko conscientiser bakinois pe bakinoises pour tozomona likambo ya salubrité mbula la mbula tozolobela ngo mais changement penza ezate gouvernorat azobimisa mbongo azo curé mais okomona 2 jours après tozongi na situation oyo yakala. Alors biso ba développeur toyebaka bongo besoin réel il y a assainissement topé à salubrité ezali bongo sensibilisation conscientisation parce que ceux qui batu ba komi na conscience bango moko bakobi batela pe bakoyeba ete soki na lie eloko ezali na matière organique na kotiango na fulu nini soki na saeli plastique na kotia wapi to pe linzanza to pe bamilangi. Alors tant toyeba biloko wana pe toyeba ke sengeli tozo biloko na biso tozolia to pe salite toyeba na kobomba yango tina ndenge to toyeba na komema pe nini toyeba ke esengeli to kombola liboso na biso 10 mètres après le pango na biso to kobanda le pango na biso ezali bongo espace o biso esengeli to batela yango et lisusu ete bakanivo ezali ba poubelle te. Alors soki toyebi yango likambo Kinshasa ezobonga ekolongwa slogan pe ekolata nzoto. Et puis de deux belles sayek yé à travailler na brigade. Alors toko le 4 la sanza mobimba ya sensibilisation toko sensibiliser bato toko talisa bango ndenge et 10003 ezoloba et na sima toko le kapona ko appliquer yango toko travailler ensemble na ba commune na ba chef de rue pe na la police bato toko zo bango bongo toko kena bango na commune bako futa lomando na bango na ndenge 10003 ezoloba. Et merci beaucoup ndeko journaliste avant biso ba structure d'accompagnement aux accompagner pe ba gouverneur ezalaki mais bazalaki bongo ko accompagner ba gouverneur na ba loisir topé na kobetela bango maboko. Alors biso ba développeur tolobi to ko accompagner bango na structure d'accompagnement pour l'éveil des consciences ya bakinois to ko accompagner gouverneur na komema programme oyo na ko vulgariser ngo na Kinshasa mobimba tozo accompagner na ko sala sensibilisation et conscientisation pour ete biso nyonso bakinois to bongisa Kinshasa na biso. Merci beaucoup.